1886. Tata Kimbangu abotami le 24 9 mois 1886. Akimaya, village natal, donc abotami na mboka Kimaya, village natal na bango. Klaï Ouvandi, en date du 4 janvier 1899. Bateka kiye na date ya le 4 janvier 1899. C'est ça. Acheté à la responsabilité de Kouyela et Maman Louesi, qui était stérile au village Lukengo. Donc, Bango bazalaki na village à Lukengo, bazalaki kobota te, nde baye kotekela bango mwana Kimbangu. Na kokende musika te parce que eza molai. Kati Kimbangu wana, abotamaki na tata na mama, mutu akoyebisa bino ke Kimbangu abima leneya asoko kosa bino. Naza kopesa kombo ya bapara na ye, na bayaya na ye. Les parents de Kimbangu, père, tata na ye, kombo na ye, Ndwenga Ndonzwao. Azalaki na localité Kikonko. Clan na ye ezalaki Demakutu. Mère, donc maman na ye, kombo na ye Nsenga Ngudimata. Donc tata oya boti Mbulusi Kimbangu. Kombo na ye Ndwenga Ndonzao. Kuyala wana boyoka kayenda mbaka kosuka na l'âge de 13 ans, batedai koteka na uto tangi koyebisa bino. Tata oya boti Kimbangu kombo na ye Ndwenga Ndonzao, localité neza Kikonko, clan na ye Demakutu. Mama oya boti Mbulusi Kimbangu, kombo na ye Senga Ngudi Mata, localité na ye Kimaya, clan na ye Kitisi Kipansu. Donc Kitisi Kipansu mama na bango clan na ye descendance ya Koko na biso, mwana mibale ya Koko na biso Nimi Kongo, Pansu, descendance à création. Et sika makila ya mama na yangwa. Les enfants sont bana oyo babotamaka epai ya tata Ndwenga Ndonzwao na mama se Ngudimata. Mwana na bango liboso kombone Kisita. Pourquoi bapesaka Kisita? Parce que mama na bango azalaki kobota pa femine bandele zalaka pasi. Badako seka bango babotaka te. Nde mwana wana baye kobatisa ye, baye kopesa kombo Julien et pas ba mission. Komba mindele Julien. Et à Botami, le 10 septembre 1879. Mwana mibale, kombo na ye Mbwaki. Mbwaki wana eliki koloba nini? Na tango ya Botamaki, elembo moko etelemaki ya makila na kati ya mboka. Mama na bango bonaki elembo wana ya rouge zingela kisanza, asai lo samba bim elembo makila. Nele komona na Botamaki ne bapese komo Mbwaki, ezali ko la sake makila etelemaka kati na biso. Abati saka epese kombo Anne et pas ba missionnaire. Abotami le 3 juillet 1881. Mwana misaki ye azwaki batemte. Kombo na ye Ntinu Ngudi Mayala. Eliko la famille azali na bokonzi na kimama na ye. Donc na club a mama na bango. Donc ye kombo la bapesa ki ye eza kombo ya bokonzi. Donc Ntinu Ngudi Mayala elagisi bokonzi na kati ya libota ya mama na ye. Aye kobota ya aboya asoka batemte. Aboyaka abotami Kimbangu abotami le 24 septembre 1886. Wana ezali graphie ya Mbuluzi Kimbangu tokati na mukuse na batu oyo botengaki yango wana biographie ya Mbuluzi Kimbangu. Alors toko ya koloba boye Mbuluzi Kimbangu soko sakolaka ke na tango oyo Kongo kosenga ezwa liberté. Masakola Mbuluzi Kimbangu ebebele yango na pesi yango te. Boyebi Mbuluzi Kimbangu tango bandaka misana 1921 ko kamana liboso ezalaki le 26 juin Mbuluzi Kimbangu bakangi ye batie na boloko
Mbulus Kimbanga to continuer misala le 12 octobre 1921 nde bakeye na prison définitive na Lubumbashi esika kiko tika mokili oyo na 1951 le 12 octobre. Masakala Mbulus Kimbanga boyebi déjà malamu. Kasi Mbulus Kimbanga alobaka boye na masakoli oyo asakolaki mpona makambo ya bakonzi wana peut-être na lakaki papa mwinga soki mpunga kokokisa yango wana na koloba ngo na émission. Kasi na oyo tokoloba masakolo Mbulus Kimbanga alobaki ke na tango wa Congo kolinga ezwa indépendance mondele ata telemi na mayele ya mabe buyana bango kozala nulle part. Mais conditions zani soki biso bafrike to reconnaître ye nde mingi bakobika, mais soki bafrike to reconnaître ye te moke kaka nde bakobika pe ebele bakokufa. Mission nyonso mondela kosala miso nzambi promesa komona the king of Kimbang esasili kotelema mpona Congo pe Afrika boyeba yango. Mais na yango nasengi bino bana ya lisanga ya bolingo tokoma na langage moko, tokoma na langage moko. Ba mama tolongwa na ba mesh na ba pantalon, batata tolongwa na ba bizaleli nyonso oye kabola kabiso na nzambi mpungu pe ba mama lisusu. Tozala na bolingo amour ezalaka na exception te. Amour ezala batata ba mama esengeli biso sala ndenge moko. Na bolingo solo na kolingana moko ko iko kwa erreur mais totonga te to pesa ndetoli. Ozana problème na mutu mesika yo ozana problème papa wa Sambulu yo soki ndeko benga mama kanga tala papa wa Sambulu alobibo ya salibo no na pesa bino déjà maté ana soko ozana ba problème na wa Sambulu benga wa Sambulu peut-être que ndenge yo soki sa yango te. Et c'est ça. Mais yo papa moko asali mabe kati na bino ozota mwana nzela papa kanza tala papa kingandi kutu nenga lo tala ndenga salati no yo benga papa azande kono kati na lisanga bolingo kolinga te erreur to de photo mabe ya moninga opanza ko pa ya batu po ya yo kolinga te ba veikila ngo pa ya batu nani oyo asali mabe moko songolo ayoka ke papa na yoki balobi yo sala kibo na yoki bo epa na yo yoko sepa na mutu wana non. Yebisa ko yo sali mabe to monye na ba défaut corriger ye na bonzambe. Mais ba oba ke mutasali erreur to sali mabe ola corriger yake ko benga mususu asa ko la disaka na pensa mpi kadia mpemba. Bo se kaye ya sala ka ndengwana musane ngwana abandango kala bona botongi bona bonzambe te yangwana tolobi tozongi moke na thème otobengi matalité. Mateya nyonso ezaka mateya moko. Mais pona molai papa kanza kokabolango vole ya liboso vole ya mibale to misatu pona eza na moye ya koyamba epai na bino mais ezaka kaka moko. Na kati na matalité soki toke na détail nango ezali koloba boye. Caractère ou lolenge na biso. Sikon na kati na yango esengeli tozala associé na mosuni pe na molimo na makambo etali caractère comportement matalité elingi koloba oyo epekisami mpo na bana kitwadi kia basola biso nyonso fo tobo yango oyo elingisami mpo na kitwadi kia basola biso nyonso tosala yango. C'est ça yango babengi matalité. Ensemble de croyances et habitudes d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité. Collectivité, on a trouvé sens mibale. Communauté, et ça la collectivité. Groupe, et ça la collectivité. Société, et ça la collectivité. Nation, et ça la collectivité. C'est ça. Donc, ensemble de croyances et habitudes depuis la mentalité. Ensemble de croyances
et habitudes d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité commune à chaque membre de cette collectivité. Donc, biso bana kitwa dikaba solwa, totambola na suite de pas de danse, totambola na corrélation, na assemblage. Parce que na kati na biso kotonga lezo kota ndenge nini, mutu musu azana matalité o ezo sepelisa batu te. Mutu mususu osonata lokola mutu zoke de bilanga. D'autre part, maman, tala liputo kolata pardon, tala robo kolata, tala jipo kolata, ce qui s'enzulu kitika yango. Elekio na munene kolata te. Zokende pataye bazong sango na mesure na yo. Suki na yo eza na lolenge ya ba mama Congo, ya ba bena Congo. Papa pantalon oza kolata suki couleur esili ka yango. Lata pantalon ateza moins cher, 1 euro, 1 dollar. Sokola yango, repasse yango. Tu sors ateza 1 dollar, ateza 1 centime. Sokola yango, eko kape. Kape yo, c'est un picola, comme na yo gumba. Taïte, so muta M, lata M, osa muta L, lata L, osa muta XL, lata XL. C'est ça. Pe sapa tu papa, so qui fait koufi. Talo etengami, tu es toboti. Sika yango. Ne fils que lata tali papa, ya la gomme, au soko yango prof. Ne siko ke nkolata sapatu oyo babenga kapa ba comédien nyouf. Et qu'on pèse à battu coton. Et qu'on a mis mon mabé. Parce que pour yon là, t'as mon faux à la mini mabé. Ça pas tout ce comme bon. Même les chaussettes in a yo. Oh, yo c'est une soulouki. Et ça, salité, zo mi fa solo. Ça, kotoboka. Qu'on l'a, t'as mon déjà mini mabé. Pour, et qu'on met ça va n'inga mabaku. Tant que n'inga mota. Mais pourquoi papa l'a ti chaussette à boy? Pourquoi papa a l'a ti sapat à boy? Ketch à boy? Non. Et l'autre, c'est Kofi. Si kayango. Zo et l'autre, à moins cher. Mais à la propre, là, t'as la mise sur la batte. Attends, on a yoji, on a baissé miyak. Là, t'as la société kokayo, topé, et ça la n'a pas tango, ça n'a pas eu un péto, mais ce qui fait un zoulou qui tika yamo. C'est ça. Chemise, la blanche, ce qui est d'ailleurs changer couleur. Est-ce que la chemise doit coûter combien? Chemise, après, même, dit qu'on change couleur. Papa, maman, tika yamo, Lucas chemise, il me soit 1 euro, mais à bébé. Oui, mais dit qu'on change couleur, on a de la caca. C'est bien, c'est bébé katani, obi, le rôle des gens, on a fait, n'a la caca bongo, te papa, on a des amis ma bé, te maman, on a des amis ma bé. Ok, n'a bopeto, n'a so sengabi. Souki, et pour ça, ni papa kata bongisa. Maman, souki de commis ma casse, sokola yango défrisé comme un péto. C'est ça. Parce que mon tour à salité, à présenter à milimo ma bé. Alors, na lolenga salite na ye, batu bakotonga ye. Na lolenga lipapa olatise katani, yozo landela mokaka nesina osoma lipapa 1 dollar, ate zana mo ya tina te me sansere za la peto. Yozo ke nokolata lipapa tano, me fe bebi, batu bakotonga yo. Et comme ma lisumu, yangwana, bo se comporter digne, na lolenga ya malamu. Toza batu ya mbongo te. Na moke toza koswa. Et là-bas, il y a moins cher chocolat, il y a peut repasser. Là, tu peux être dans le numéro na yo. Et les capes moukete, on l'a fait là-bas avec un bouton, mais ben sport tu vois na bouton et son moni ça là c'est ngla kati tu là-bas kat. Mais c'est là-bas kokina yo te voilà ta pourquoi. Là c'est là-bas quand la bouteille va na malam. C'est ça. Bopet. Parce que nos actes pèsent plus que nos paroles. Nos actes pèsent plus que nos paroles. Yo ça dit la saleté. On se tient à Moutounzami pour tout le monde. Baba, yo m'en entendez ça. On refait une fanzami pour nous. Mais ça la péto. Là, t'as le fils que tu sors, il y a moins cher. Attends, costume moins cher. Mais ça la péto. Et l'autre, on a bien repassé. Ça la taille na yo. Maman robe, on a la la taille na yo. Jip, on est à la taille na yo. Libaya, on est à la taille na yo. C'est ça. Yangonde bon fambe. Tant on sort au kende lo sambo, inutile tcha ba chenette na kimona biloko mateo komi na kata sala longoli. Non.
na mokolo wana il s'agit kotika téléphone nanda kotika il s'agit biloko matio kutina chenette ba montre ba baki ba gourmet tika yango même alliance wana za alliance physique mariage physique tika yango okei pour alliance ya dans sa vie c'est pas dit que ozolongo la montre ozolongo la chenette ozolongo le loka batoi bombote to ndalo lengi ya bozambe na mokolo wana kutu koso balata biloko matoi na ba chenette na ba sapatu te normalement ndenge zalaka mais lokola lelo mokili na bayebi te okei na sali bino bato bozokende sali okomi wana azokota olongoli mapapa olongoli sapatu c'est ça soki nano koyi kosomba chaussette ya malamu te oyo ezali peto chaussette no eza kotoboka to eza na solo longola yango kosango na sapatu bato bamonongo na makolo na ote peta kolata na miso ya bato te susu azala aba papa omoneki chaussette kinganda alataki okwesi baninga soto na yo desordre na yo epemi lisumu bato bakoyina bato bakotonga bato misu bakoseka mais bato lokola bino bawasambulwa na kotonga te na kona te na te obenga yo pembeni papa tala chaussette na yo mama tala robe na yo papa sapatu na yo tala chemise nsuki na lobi na yo papa prochainement bunda osabo papa solo za na raison ngape na mona mikolo na mbongo te ngasoki asoma c'est de quoi social ensemble de croyances et habitude d'esprit et forme et commande à penser d'une collectivité commune à chaque membre de cette collectivité. La maternité est le lieu le plus résistant. Résistant, on a le poteau solide. Yango te eko nzambi pungu eko bonisa biso kembo eko pesa biso mpe ko sangisa biso c'est ça la mentalité est le lieu le résistant qui rattache l'individu à son groupe oyo esangisaka basala lisanga moko mais mutu bakena olongo na lisanga bolingo mpo ozomona mentalité eza wana mutu akolobake nakalami na lisanga bolingo ozomona mentalité malamu eza ozomona mentalité mabe loleka mabe alonga kuna kotongana kuna koyinana kuna makosilaka te makambo kaka tokona kolonga nalongwa na ngai soki nataka lisanga bolingo na situ na batata soyoka na malamu lisanga ni malamu mutu akolonga te bato bakobakisa différent mode d'esprit jeune mentalité si vous obéissez fidèlement on peut si vous veillez mettre en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors de vous la première toutes les nations de la terre. Si vous obéissez fidèlement au si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements, je vous communique de sa part ce qui est aussi alors il y a de la première de toutes les nations. Alors il y aura de vous la première de toutes les nations de la. Est-ce que c'est raisonnable qui est compte des avertissements de son père? Mwana ya mayele atiaka makanisi na ye na mayi oyo tata akotalisa ye loko nazaka na bino molimo soki mwana molimo mikotika pe elanda malamu. Ainsi c'est étonnant
tient compte des avertissements de son père. Mais un fils arrogant n'accepte un reproche. Bato ya tomboki, la vérité. Ya la défaute. Oy, oy, ngaka. Oy, yaka. Ça bien. Tout le monde est amadé. Un fils arrogant n'accepte aucun reproche. Écartez l'avertissement bien avoué. Soyez attentifs et vous saurez être intelligent. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne rejetez pas ce que je vous enseigne. C'est un mot namisala. Matondo, matondo. Si participant d'un envoyé, soyez attentif. Vous saurez comment être intelligent. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne dites pas ce que je vous enseigne. Matondo, matondo, matondo. Fika yamba yango, bocha na misala, bobo kayante, bosa yango bomuzi. Ala tokobi na tango kisame, bani bakolonga. Nani bakolia, bakomela, pe bakolata Afrique. Ba oyo, bakobongola, bisaleli na bango, pe kotosa azami pungu, pe kosalela yango, pe kozala na bolingo, pe komamela kanzambe, pe kota mai oto sa kotalisa bino, pe kokumisa nzambe. Bango nde bakomona kembo. Sika na kitu adika basolwa, bino nde na ngai tomona kembo yango. Yango wana topesi mayele, oye komima biso na nzela komona kembo. Tosalela ngo ba papa ba mama. Botala teke ye papa wa sambula zana nini. Mutu pamba lokola ye mobola, bolole. Non. Nzambi Pungu, il est capable d'utiliser n'importe quel instrument. Comme aujourd'hui, moi, Wasambula devant vous. Makambo na sope sabine esa yangate. Mama ki pavita bakoko basala kaye bongo. Tata kimbangu. Bino po basala ngai. Kasi tango basala ki mama ki pavita bongo na bampulus kimbangu. Kasi pasi wana yango bakoko bandemeli biso ti lilope biso tokoli na pasi. Tozokona na pasi. Kasi bino pe lisusu to kontene na pasi. Pona koboya koyoka maya Wasambulwa. Bana na biso bamu na pasi. Te batata ba mama. Désormais. Tocha na misala. Ekobikisa biso. Sika loboko azali Pungu ezali corona bino bato bosakobela alongola ba maladi oyo ezali incurable oyo wumeli po evandi kati na bino taka na mipepe ya maladi etelemi eza koboma bato butu moi ekomela bino te bana na ngai ya molimo na se pe bazali Pungu ya kati na bino pese koyela biso tolanda te ba oyo basa kotambola na bambongo ya kisi basa kolanga makila ya Yesu pe ya bato biso Tomika banazami Pungu, ya biso etikali mukeya. Tata, maman, tolingi to sekati. Mais poto seka, celui qui veut la paix prépare la guerre. Wa lingi kimia a préparé bitumba. Elingi koloba, makambo yo salaka ya mabe momona ka yango nde salaka bomoto na yo. Fika yango di momona pasi pona kotika mabe, songela malamu poto mona ke. Matondo, 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 kimia nzami Pungu ezana na bino na kombo ya Mpulus Kimbangu.